tunanga bazo wela nini nini papa bazo wela fuenge oh wera sana lobike fuenge za ye mutasala nini fuenge participe ye mutalemba nini fuenge preuve ne tumona mutu ayemba fuenge zali ancien musicien ya wera sana comme na Roi David mais na tribunal bake wo juge de touche asimbi nani Marto Balader o baleta ngbo wana abi sava tunite basiko kolo fuenge ezali nani babi wera joie parole na kala tribunal wera banaka so kraka ba poser les armes papa keba o eza makambo ya concerté nous allons à tribunal bana tribunal bozo ka siko ndenge na yemba fuenge babi c'est papa ko le bébé ça nini yemba wera zoka micro mbala moko tala bazene bamati bamomi basringe banyana bakilote na lingi na mone fuenge yo yindi na kala tribunal maboko wera longi babi ça va toki ya wera toka pe nani ya Patrice Patrice micro ba pesi yo ça va Patrice toki fuenge ya wera c'est que wera ça nini ayemba fuenge ende mkolo fuenge Patrice micro loba na weli ngebe na yo na weli mamestera za wapi kamboko wewe msiba siente biso mbunda ye wana siente tala mayele yaya fa Patrice aboko tambola yemoko atambola clavier c'est même ta siente barobi ça va soki mtu yemba fuenge ça nini yembango totala pa clavier no beta yoka mona mene yala fuenge fumo Yesu fuenge se moya mene yala fuenge se fumo fuenge se et puis aboka na comédien mo na protocole zigura majorité Mbote na balandi nyonso ya site na biso via TV Monde. Merci na bayo nyonso bapesa biso confiance. Oza ndeko na mino Jemima la Champagne naza présentatrice émission Tolobela. Tolobela eza émission moko vaste to bana kolobela ba sujet ebele ya ndenge na ndenge. Ya wana ko senga na ba onon ba s'abonner na site na biso te bo s'abonner ebele na site na biso via TV Monde bokozala jamais déçu. Là je dis merci à ma présidente Maman Via Koudmader qui leur monde autrement dit Maman Moulakisi. Maman Moulakisi, maman sociale, femme au grand cœur, l'État. Et je dis aussi merci à mon caméraman Herman Prondombasi, caméraman à Syrie. Émission Nabiso et Lelo Tozo le Bila. Pour Nani Basi Bazotula. Lelo vraiment j'ai mal la champagne à Kitina micro na yena lemba. Toza na lemba super. Musika tena igota nzambi. Toyeko sala ba recherche. To tuna ba tuto yeba pourquoi ba fille Lelo bazo bala susute. Pourquoi ba fille lelo ba komi ko bota buta pamba pamba mabale zo sala ma isusu te toza na posa toye ba papa balingi susu ko bala te pourquoi est-ce que ça pona ba famille na biso bazo matia ba fartir ebele to pe ba papa nde baza isusu na possibilité te pona ko bala basi undenge nini yangonga Jemima la Champagne na kitaki na lemba toza na lemba super musika te na igota nzambi kaka nde na yebisaki bino nazo tambwisa micro na ngai nazo tambwisa micro na ngai pona tuna ba question ata na kutai na papa ata na kutai na maman jeune fille na yeba pourquoi biso ba fille tozo bala lisusu te to komi ko bota par-ci par-là. Merci aussi à Fifi Miel d'appétit moi ça yebi secret à l'olemo et puis je dis encore merci à RTV Boboto, merci à ma copine privée Tansel Wazayadio moi na 10 ans tala kaka nazo tambwisa micro na ngai na yeba pourquoi ba maman bazo bala lisusu te. Bonjour papa. Bonjour papa, comment on a Jemima la Champagne kombo nani nga kombo nanga Martin Slando. OK papa na sepeli ko sola mukena yo est-ce que moi ezali pas de problème papa nazaki na posa na yeba toza na lemba super naza na posa na yeba pourquoi ba maman na biso to biso ba jeune fille tozo bala lisusu te naza na posa na yeba eza manque ya possibilité ou ba famille ndezo matia ba fartir ebele ou comment pour ba fille ba komi ko bota na pesa ko bala. Bon OK ba raison eza tellement ebele misusu mabe ezo tapa ba jeune fille bango moko plusieurs bazali ba boomer balingi ba vie ya loyenge. Deuxièmement ba famille pesa ko pesa ba dot moko exorbitante. Troisièmement mobali oyo aza sérieux akolinga mwasi mais atali vie ba mena mwasi amonique mwasi vraiment aza vraiment assisté pour na ba continuer na vie lobby pour l'éternité donc
akotika ope so pe aza mobala loyenge akomemo pe kaka na vie loyenge ndenge olingi mais soki moi ça sérieuse ako obligé mobali vraiment que naza na besoin honorer ngai et soki pe mobali la sérieux azali pena na besoin ya libala bakobalana du point de vue côté ya mibali surtout tali conjoncture mboka pe ezali pe ko toucher lisusu un peu ba poche quoi ba misala vraiment malonga ezate mais to ko fanda kaka wana te po ba tututé baza ba pauvre ba tututé baza ba chômeur ba mibali ba osala bazali o pe ba bundaka na bango bazali donc so mbala la sérieux alobi ki abala ko bala mais so kazaka mtalo yenge akobala te. Ouais, merci papa pour le point de vue na on a CP na mais na zonga kana question liboso oyo lo baki ke basi baza ba boomer mais que peine on expliquer plutôt comprendre basi baza ba boomer comment. Bon, quand je parle des boomers, c'est par rapport à Vimoko, il y a Loyenge, il y a Baboite, Balingi, Kosepela trop. La plupart des filles au bazar à boomer, bazar rapena na vision à vie à l'obité. Au moins, moi, ça qui to konanzela, ala tara bien, mais azapena na vision libalate. Azana besoin kaka bayenga kayenga na mobile bakendaka ba place moko boyo eza ko sepelisa mais vision vraiment libala azana ngote. Mais papa balobaka l'apparence est trompeuse. Peut-être moi sur au monde na ba boîte tu na lingulo yenge ce qui le libala yé se présenter à cause la soumise à ko tosania ko respecter ko bala na et pourquoi kaka so bomoni moi si na bar to ne sika moko songolo pakala boboyi ko balo bi kaza moi c'est libala taza boumé ni les autres kaza boumé. Bon, quand je dis cela c'est par rapport il y a vie oyo la plupart des filles baza ko mener. Mobali ako ya vraiment na idée que na lingi nanga mwasio. Pour mobali la série aroya teke biso que naza pour ça obala. Aroya kaka normalement. Oui, tozo ko bakaka la kotamisa miko na biso pona ba question na bandi bolandi ndenge ndeko na biso mobali uti koloba ndenge apesi ya vie na ye tozo continuer toujours kotambisa miko na biso pona ba question. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman kombo na j'ai mal à champagne kombo na ni. Comment na ma pasteur Céline. Ah maman pasteur ça tombe bien maman na sepeli. Maman nazo tout na kaka question mukie naza na posa na yeba pourquoi ba maman na biso ya lelo to ba jeune fille na biso ya lelo bazo bala susu te to moni ba fille ba komi ko tula ebele tozo yeba te ba mibali manki ya mbongo ou bien ndenge nini nezo sala ke ba fille ya lelo ba bala susu te ba komi ko bota na pesa ko bala ozomona makambo libala eza makambo nzambe na mwasi na po bala il faut na ozana mutako sambela il faut na pio mi batela bana biso lelo tozomona bazo bala te puisque bango nde baza bato moko bazo nya kolata na MAB balingi pe kosambela te balingi vi kaka ya boye donc azaka kaka boye alingi kosambela te balingi pe kotosa bapara na bango te yango moni libala pona bango ekomi passe libala na ezala na likamu na nzambe il faut koyeba na kosambela nga nde bozomona nga mama na bino na balaka na âge ya 40 nde nazama na bali na âge ya 46 ans pona ni po na zao lata bien na zao sambela mingi na zao chaka eliki epa nzambe pona bala papa nanga apesaka facture moko ya cher penza mais mobale wana tellement que na tiaka elika nanga epa nzambe mobale atalaka facture wana te ekobaki ngonga nanga funa bala malgré facture benga na bala kana âge yoko na koko bala te na yoko bala pona nini na batela kina elateli nanga bien kosambela nzambe kotama na kata ko banga nzambe nazo lata bien nazo banga nzambe ti ngonga nanga ere ko kinzamba yeko pesa ngani ni libala mais maman lata bien bala tandi bien bako bala bien. Merci maman na yoki nzambe mais libala les gens ezali kama nzambe libala za ba parler te utandi pa nzambe. Merci maman na yoki ndongo lobi libala ezali kambo nzambe mais na ebite prière libala eza différent na ba prière mususu to salaka po eza na batu mususu bazana ba église mabolongo na se bazo buka losambo pona ba prière libala mais libala ezo ya kakate eza nini yango zo sala bongo juste ba bondela de bien ba kiteka pour intérêt kaka libala ba bondela de bien baza ande pena na objectif le nazo bondela po na zo libala on pokoza okwenda ke église obondela lisumu ozotika te kindumu ozotika te ozokaka olela nzambe pesa nga libala mais ozotika masumu te tika pe lisumu ozwa libala bio ko bala soko ozotika lisumu ozobondela bio ko zwa libala ngai na lobaki na bina zotika na nyonso nazo sambela nzambe mpona zwa libala bana age na nga na bota batina age 46 yoko zwa libala nazo libala nga na peto bala pe yoko bala nga pasteur pour te na kanga ki motema tika pe via désordre tika lokuta tika lisumu tika elateli mabe okobala bien bala bien ngonga nzamba kolinga po bala. En tout cas maman merci beaucoup na sepeli makasi maman pasteur donc on peut biso conseil olobito sambela bien bo sambela pe nzambe
bosambela nzambe na bosolo bosambela nzambe na bosolo botika lisumu botika vie des botika koyiba kindumba koto totamba na mobala ya mutu koto tokende église mpona koluka libala esi okozwa libala malunga te okozwa mpe libala kaka mutu mpe kaka vie des ordres mais soki ozosambela nzambe mpe na bosolo ozokepe na église olobi nazosambela mpona okozwa libala très bien pa mama sans problème. Ok, merci beaucoup maman na sepeli. Tozo koba kaka na micro na biso, tozo koba kaka retourner ba question na biso ezo silate ma copine de cœur, ma copine pouvait TV boboto, ozo kane ba maman bazolo boyo kinde ba papa balobi ba jeune fille ba yeba kolata, ba jeune fille ba se comporter bien batika vie alo yenge. Merci bande konyoso o bozo landa biso, bo continuer toujours ko s'abonner na site na biso via TV Monde bokozala jamais déci, bande ko zo vraiment ba biloko ebele ba sujet ebele to bande ko lobela na kati ya émission na biso to lobela. Vraiment nazo continuer toujours ko tambisa micro na ngai, nazo continuer toujours ko tambisa micro na ngai pona ko poser ba question to luka to yeba. En tout cas lelo vraiment nga jima la champagne na kitisa ki micro na ngai na lemba super pona yeba pona tuna mingi ba papa pona tuna na yeba pourquoi ba fille bazo bala lisusu te. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment nga jima la champagne bon yo? Comment nga Caleb. Papa lelo to kite bino na mabele na bino na lemba super toye ko tuna toye ko solo na bino mwa mukito to yeba pona nini ba fille bazo bala lisusu te eza nini yango zo sala bongo eza manque bino mibali boza suna mbongo te manque d'argent ou bien ba famille nde bazo manza ba fartir mingi yango bozo ko kasusu ko bala te ou bien ndengeni. Bon mère eza pona misala na mboka eza te. Misala na mboka eza te soki ozana mbongo te mwaye pe ya obala eza te. Yango wana omoni bato ebele baobala te. Yango wana omoni ba mibali pe tokombe sko donc tokende tolinga soki obala te tokende kaka kosente te fili. Papa misala eza te ndenge nini? Est-ce que musala postala fozala kana bureau yo pende ngozana tenir musala bozaka na musala babi na muki ozozwa ndiko bikela no ata mo muki na musala ozosala ekosala pe bien po balati mais muki ona wazwa lokwa ngai boye nazoyekola na yekola na nazwi temps ya kozwa mbongo te na yekola omona te yangwana siko kote pe posa ezali fo bala posa ezali fo bala mais mbongo ezate osane okende osente carte. Ah, so yo préfère na ko sente na pesa obala pourquoi ko sente so mbongo ezate vanda na yo mais okoka supporter te mais okoka supporter te okoka supporter te faut sente kaka pozo maman mwasi. Merci papa en tout cas na zebeli mingi na ba réponse aux autres na ba question na ngai. Merci à toi ma tante chérie Eden Toul en France. Merci aussi à ma tantine Ange Toul en France, maman ya ba jimo tala kaka yo tozo tambisa micro na biso. Ouais merci tozo continuer kaka na ba question na biso bolandi ndenge papa uti koloba tozo continuer na ba question. Bonjour ba maman. Bonjour. Maman kombo nani? Maman Lina. Maman bongo yo? Comme maman Nelly. Ah maman Nelly. Maman lelo to kiti miko na biso na lemba super. To yeba pourquoi ba maman bazo bala susuté, ba jeune fille bazo bala susuté. Est-ce qu'ils ont manque d'argent ou bien ba famille na biso ndi bazo komatisa ba fartir ou bien ndenge nini ni na ngoto sala ke mabale sala makali susuté. Tozo ka susu ba créer mabala ndenge zaki moi o libala mwana libala comment ça après 5 après 10 ans. Tozo pour to yeba ni na ngoto sala ke ba papa ba ya ko bala susu biso. Bon, eza ndesi biso ba jeune fille comportement et là tel na biso. Neti moment na biso ya karabanda ko bala. Elle était la maison qui bien, mais dans le moment où elle est jeune fille, au moins atiki sexe, elle est sexy, nous sommes surtout les bandes, mon bail est dans un poste à bala, on te pone la télé, ana. Pour moi, qui va filmer un doumba, mon boîte est en anda, on le sait comme boule pone et la télé, ana. Pour cela, télé ça bien, tant mon bail est en mon nom, c'est pas pour te fio à la table, bien, d'accord, on n'a pas la table bien, des mon aïe au bala, mais cela télé ça m'a bien, au bala on déni. Mais balobi ba maman ya biso ya kalabazani la tina bango biso ya lelo eza mode ndezo tita biso to lata bon toza biso ba ndumba te meto landa ka mode yo pona o monya ndeni ah ata mode zan mais les capete et tu filmes ça ko lata bola ti roba mukuse mo tim pene surtout libanda ah les kanami so bato ata mbaza kina poso bala ondini to lati nyo so sexy ka so kati monana ah bala ote
yo pona yo monique eza nango pona ba fertilité eza nango pona ba papa bazangi misala te pona ba mbongo zangi te mais pona eza pona ba jeune fille baza ba impoli pe ba olata bien te ya misusu watulaka pona bongo omona misusu batula pona bongo mbongo eza nango ba misusu babala oesengeli ka obala mbongo eza nango bali mais elateli biso ndeza nde mabe so n'importement ko latela ba jeune fille ya mbulo tonje elateli nde elateli eza kitoko te. Merci maman na sepeli makasi mama ebongo yo kasi olobi nini pona pona nga na moni boye ba jeune garçon lelo baza ba venturier ta mususu ko loba ke waza fiancé na ngai mais na mopandi bake kuna mwasi musu awanga niyo okozela umisie 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans ozela kakaye mais wanta esani ezoleka no mais no poste kala mingi esani ozoya mais siko motema ndeke pa garçon siko yene motema na ye achona motema te siko mon mususu ba jeune garçon e ba jeune fille ba osani ni bazobala na passe jeune fille bazobala na passe po mibali bakomi kosangisa basi ba vanche baleke be siko net mobile olingi mais yebi motema nete motema za cercle na bo na bando mona ke aza bien mais na kati apola nete muso moni akewa meta uzozela uzozela les uzozela mobile wana mais ministre ke muso on ba film so bazuna ba décision babala na bango te po mibali baza sérieux te bon so la chasse bien ko bala na yo mais muso akokutana chasse bien mais muso chasse bien zate yawana libale ko ma passe pour la jeune fille. Ok, merci beaucoup maman na sepeli makasi en tout cas toujours kobakaka la ba question nga na olemba te nazo tambola kaka po biso na bino tozo ba réponse en tout cas nga vraiment je mets la champagne lelo na olemba na ngai te na olemba na ngai te so na zuna nga réponse bien te na otika na ngai te na bandaka otuna ba question na otambola lemba mobimba po na yeba kaka qu'est-ce qui se passe nini zo sala biso baba mato bala souté mabale zo et sala ma souté. Bonjour papa. Bonjour papa, comment nani kombo Paul Mwanga papa leo to kisina mabele na bino poto tuna poto yeba pona nini ba mama bazobala lisusu te mabale ezosala masusu te eza pona ba fartir le ki cher to misala ndeza te yango ezosala ke bino ba papa boya kobala su biso te eza penza ndenge olobi parce que libala ezali institution euti liboso epai ya nzambe mais eloko esalaka ke moto abala eza d'abord mosala ntango mosala ezali c'est par là moto azozwa décision ya kopona mpe ya kobala donc eloko eza la base ezali manque ya misala nde na kati ya mboka donc manque ya misala na kati ya mboka mais papa mosala eza kaka na bureau te kaka mosala na mosala moki ozosala ata koteka mai soki oza mpenza na bolingo ya mwasi na yo okosala effort obala mwasi soki oza vraiment na bolingo ya mwasi ata na mai ata na opire ata na nini osala effort obala kolinga kaka te mosala ya bureau kaka fo bala mwasi fo ozalaka na bureau eza ndenge ozoloba bino moko kutu basi bolobaka nini bolingo ekendaka na mbongo siko mbongo wana bamisala wana tokoloba bien ngai nayokoka mingi na Molière ole ateka ta mai asala ta boy mai yango yo koteka admettons mai ya 50 francs est-ce que ya solo penza soko beti calcul na mai ya 50 francs obala ofuta ndaku ofutela bana minerval yo moko obongisa peka mwa eloko po lobi so likambo ezali donc ba misalo tozoloba eza oyo ya koteka mai te ya koteka musala vraiment ta oyo na cité mais musala oyo ozomona ke obeti pe budget nango boye esongi ndenge ba papa na biso akala bazala koloba salaire ya sanza eleki eyo kuta salaire oyo ya sanzo ya sika voilà nde musala to koloba mais musala ezo sanga ke soko bimite mwe olia te wana za musala te voilà. Ok, merci papa. To yoki si je suis au PC. En tout cas, il s'aligne bien makasi. Merci. Okay, merci. Vraiment, toujours continuer. Un caméraman nanga, man pour monde toujours continuer kaka bendeni. Oko bakaka. Caméraman nanga ya sérieux Herman Pro alobi to continuer kaka to tikate. Toujours continuer na ba question la biso. Bonjour papa. Bonjour. Papa, comment est s'il te plaît? Comment on a dit ensemble? Papa, où est micro ya vie TV Monde et qui tient on a lemba super pour na to lobela. Émission na biso to lobela kaka. Les to lobela pour na nini ba maman bazo bala susute. Baba les autres la susute to za la posa to yeba nini ngo zo sala ke ba maman na biso ba jeune fille na biso ba bala susute. Ils ont manque d'argent ou ba farti ils ont ko exagérer ou comment? Bon, les bossons nous en ont kambu ya social non ya pays
na kati ya pays social les revendre vous en ba compagnie où les qui ont engagé bateau à partir déjà muto abimi ya kesa musala zui même salaire même il y a $300 na musala où ya sali azana avantage ya bomba même ata puisque 200 100 à dépenser on maka mususu et ça au bomba na après aokangisongo même ata quelques mois et puis na mboka mususu o bazana kati ya coutume na bango mariage ko matendire bo futa mutu bo somba mwasi basomba kete mais mwasi basala rasi comme ça na si oyo sali yango ba pesi le mwasi pona tanga kala kutu bakoko oyo ya biso abalaki na mungwa azimungwa azimwa biloko mususu kaka ya bokoko kaka senini ayeko pesa ba pesi mwasi po asombiete masali signe moni signe on nde sala ke aba benga bandeko bakabuli mo biloko na bango bandeko parce que loka mukilizo évoluer le monde ba pays mususu za développer selon nde ba même na mboka na bango mariage comme mboki mbongo ebele omoni loka na Chine po mutu asala mariage na mwasi babimisaka ebele ya mbongo pona ni po mboka na eza déjà développé ba osala biloko mukili mbesani ezo kosalela biloko na bango soki biso na Congo toza eloko ni obiso osala eza te ozomona doto na kati ya crise moko bo na kati ya pays na biso même ba africain so tambuli na likambo ya libala même na vana na Brazza mariage pene zarazara pena te baje de ko joie kaka au juillet yakala tout vendre kaka même na Brazzaville même na Bangola tout monde bandeke bile ba ke Bangola tout monde bambonga mabala te batinda ozomona même te kena ba Gabon to tambuli ba pays Afrique nyo seza na nini alors nga na yebi eloko mokeza cause ya manque ya culture so tozongi na kati ba valeur culturelle na biso loka ba na culture bokoko na bango ba o tozui banani o ba chinois bazana Bouddha tozui bana Israël ba respectaka Yesu biso so tozongi na bokoko ya fumukimbango omona na kati ya bokoko na biso tosani to kota na kati ya développement ya spiritualité ba banda ko laksa biso o ni toksenge ko sa tango to ko bongisa avenir ya bana na biso na par rapport ya spiritualité wa biso ndenge zo kamba biso et ça que to banda pe ko sa ba biloko na biso tozo monter pe to sa pe ba biloko neti ba pareil na ndenge na biso to sa pe ba mituka to créer ba biloko na biso et tozo sala ba biloko wana na ndenge na biso et ça que lobby monter en souci na zumona ba fona sani na bala donc papa so ina comprendre bien ozana posa to banda to zongela ko bala basi na biso na ndenge bokoko ndenge za ko senga to tika ko sala ndenge to koma ko sala le ko senga ba plasma ba congélateur to bala pena basi na ndenge bokoko ndenge za ko senga na kala mwa likasi mwa nini kapa bon mungu na likasi na coutume de pesa maka ba pesa ba mungu wana makazu ba ntsamba eza na coutume de bokoko ezali mais sikoyo eza pena propre penate ndenge ba msusu ba memela ngomoni na ba pays eza développer o ba développer makam bokoko na bango neti Chine ba sela bokoko po buda da ba bageza da bokoko na bango surtout oui surtout que na kati ya Israël lelo ba respecter même Jésus même ba pays msusu oyo ba na kati ya Christ to lo baka tout ça ka ba mindele na mboka na bango ba en tout cas ba respectaka christianisme makasi loko eza bango ni ba mission même base ya Vatican nde sala que christianisme panza na mukili ozi ba mindele ka ndi baza bongo na kati ya bokoko na kati ya nzela Yesu mindele ba développer ndele le oyo omona mindele même azana même 23 ans même 20 ans ça peut mariage na ba question na biso tozo tuna kaka po ba tuna kaka po ba yeba ba tuna kaka bonjour maman Bonjour Tantine. Maman kombo nani? Rachel Batiaba. Ah Rachel Batiaba. Namoni mo sa pembe. Maman, nzaka na question mo kana ngela tuna yo. Pona nini? Jeune fille lokola yo bozano kitoko boy kokano boy. Mais libala ezo ya te pourquoi? Ni les autres sala ke ba jeune fille ba bala société na tanga kala ba maman na biso bazako ko bala avec beaucoup de facilité. Mais biso lelo eza le contraire. To bala soute ni na ngo sala ke to bala soute. Wana eza problème na bisote eza nde bango nde mibali eza problème na bisote biso nde tozana neti nga boye nakoza na lingi nanga mobile lingi no mobile bon ozoya na ope bozokuta na bino pe mais toza mibale misato c'est ça le problème oye ça que donc ba jeune fille ba balate na ebité so to balate poani non siko ndenge lobi ke mibali biso basi toza problème te zande mibali balingi ko tutanisa basi mibale misato parce que yango nde sala biso ba fito boya libala ou comment non ngana boya libala ngane nazana ngai na ko boya libala te eza problème de na biso ke eza problème mibali ngana ko boya libala te so mobali na sérieux tant que pe nazo sambela et puis naza pe bien
so mobala ina sérieux aye to bana na biso eza problème te ba papa balobi biso basi toza sérieux te kindumbe leki ya kotrema na biso mabe makasi yango sala ke baya ko bala biso susute o ba mama na biso kala bazaya kolata mingi bien koleka wana ebite neti ngabwe nalata nanga mabete nataka nanga neti nazabwe nataka nanga mabete nataka nanga bien pour famille na biso toti éducation bien balingaka pe te ke tolata mabe nataka nanga mabete siko wana eza lokwa bana libanda nde bato basala ba makambo wana mais lokwa nayebi te mpo ngai na ndenge na nga moko ngai nataka nanga mabete mais totomba bavictime tokutana bavictime ya mibali oyo baescrokaka basi yo deja okutana escro betela biso na lisolo toyeba mais oui neti ngai boye nde naza boye nabota na 18 ans mwana nanga aza ya 7 ans donc toboyana na eloko mwa boye ezanga ntina boye toboyana na biso seke yo moto se comporte bien te mpe mobali aboti na age ya mokie vraiment tiko kaka boye seke yo moto se comporte bien te moi makambo yango toolobela sikoyo yango oyo te eza problème ya ko se comporter te eza pe problème ya comportement te mais eza nde mibali bazotonda te neti nga boye mwasi nakoza navali na ngai naza fidèle envers mobali na ngai mais mobali aza mwa mwa bacobocobo na ye yango monaka esake azotonda te siko tosani toyeba siko mpona yo conseil nini yango ozopesa mibali conseil nini yango ozopesa bapapa nga conseil na opesa mibali ka batika bazaka fidèle devant balanda ba ujana te po biso neti ngabo ujana so loko nazo awa na Kenya en tout cas ujana nde makambu nazo yeba to baluka bo ujana to ujana nde loko nini mama naza posa na yeba ba ujana kaste neti biso tozaki mikie tozokola na mibali na biso tozokola na mibali na biso neti biso toleki déjà 25 ans date toleki 25 ans mais ba osko bazo na sima bazokoma ba 15 ans nde yango mibali babenga mamba ujana oui so moni alati ko mkuse ujana ya solo oui donc conseil mama pesi papa balanda ba ujana te balanda ba ujana te bapona nde basi mwasi o asengeli azala mwasi bapona basi pour mwasi esengelaka azala bien donc apona nde mwasi o ya bien o azala bizalela bien caractère a bien nde bako vivre na ye on peut bazala série batikoza basi mibale bazala série batikoza basi mibale misato donc et ça la bien. Ok, merci bandeko bolandi maman ndenge auti koloba. En tout cas, nga pe j'ai mal à champagne na micro na biso ya Vie TV Monde. En tout cas, na olembate nazo continuer toujours RTV boboto ma copine ba conseil na onde yango zo sala j'ai mal à champagne azala quoi. Nazo continuer kaka na émission na nga tolobela tozo lobela ba fille ya lelo bazo bala sous tenir zo sala ke ba fille ba bala te. Eza ba fartir, eza talo mingi ou bien eza ba papa ndi ba lingi na bango suko bala te na ba propre volonté na bango bazo préférer ba na bango kaka to ndenge nini yango nazo senga na bino bandeko na bosabone na site na biso te bosabone massivement na site na biso Vie TV Monde bokozala jamais décis bo banda kozwa kaka ba information ndenge bo mesana kozwa mikolo nazo continuer toujours kotambusa micro na ngai toza toujours kokoba na émission na biso tozokoba tozotambisa biko na biso pona ko poser ba question pona ko yeba pona nini ba mama bazo bala susu te pona nini mabale komi passe na Congo surtout kina wapenza en tout cas toza la posa ko yeba. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Papa comment nani? Julio Konde. Papa Julio Konde, naza na question moi mukie na lingi na tuna yo pourquoi ba mama elelo bazo bala te naza na posa na yeba nini ngo zo sala ke ba mama ba jeune fille ba bala susu te eza po ba famille ba matisi fartir ou bien misala ezate ou bien nini ngo zo sala nini zo leka naza na posa na yeba. Bon eza ba to fond ba branche belé mais juste toujours attendre sur 4 B3 pour qu'on fait comprendre bon pourquoi ba bala te. Ma fille elle est là ba benga ma fille ko ngana dendo. Fille ko ngana dendo tika boyi nde nini angaye tala émission nga to lobela tozo lobela kaka engai bongo nani ko bisanga na boya mavia nani papa loba nawo ba fille dendo il ba jeune fille wa bini balingi nzela mukuse au moment so va na tongo bana tongo ti 18h à sokolité quand va na tongo ave tanga 500 ave tanga 200 ba fille comme le ba artiste ba comme teke parce que fille ya bongo tant que bana tongo ba moni na coin wana mbala za courage ni robalaye vraiment mala jamais tingala en tout cas soko bana tongo ti poko en tout cas ata na tulo na lingote
pourquoi me fille à quartier. Mais papa Gilles, ba fille mususu tozomona bazosenga mwa kwanga mwa lipa na nzeza teki po baza ba moins sérieux to ba bandu beza kozanga. Yebisanga nono hein. Moi c'est to lokwa yo ni boye. Otemi na kwa na biso no senga 200 300. Tamsu mbali mo na pocha bala yo na kitoko no za boye. Tala mona nzelo senga 200. Ada kwa pour ça permet na. Mais papa mutu musu azangi abwake koyiba za na short fa senga kaka. Pourquoi ba tala ils ont pas fille ba fille na biso mikolo koyiba ko ça qu'on peut sa valeur na yo moko. Moni valeur na yo moko so mpesa valeur na moko même nga pona pour ça permet na banga nano. Vous comprenez? Tango de yo moko va na balabala. On se laisser faire nous ça balle les cartons pour mon bengo da fille à quartier. Les rapport à fille pas maman na biso pe mususu. Mon pena maman mukolo maman songi. Tika boy maman songi na ndenge ni. Maman mukolo so la muki tongo. Ar sokolate ba bimna ko ba no tonga bato. So donc ba na ya ko ya esa ova na libala. Mama cameraman nanga mo Herman Pro. Ndomba sozo kama papa Gilles lobby. Papa pasola micro ya. Est-ce que tango pena mbana ya kuti ya bana batu na bana mike ba mama mikolo kuma benga ba mama na pipeti na bango. Neti nga pena moi sanga na pipeti tango ko ya pena moni bongo. Le na yena moni est-ce que na est-ce na va tout libala. Avant de sauter. Conseil ni ozo pesa pela ba fille bongo conseil ni ko pesa bango vraiment. Conseil za na belé pour pesa. Conseil za vraiment belité. Moi na moi si faut mi besoin nani. Moi ça ta flair. Ouais, oh maman via benga moi faut moi ça à kilo. Moi ça ta flair. Moi faut se plaire toujours maïf. Faut que ba ko arroser mon flair na. Parce que tant fille yo moi si on tout le temps moi tout le temps na ba ko senga ba 200 tout le temps sous caleçon sous caleçon yo mo lata on attend au sokola ngote. Yo moi so bisa solo na nzoto ata yo moko vuma o suko na ondeni so concernant pesa bango moi so yo ba nani moi so ba que moi so za la facilité té basa fi basa mikolo dans fils na 1000 francs 3000 francs facilité na nyonso tout à moi c'est tout à moi si ça cher n'a pas basa mi ba so za nani ndi ba moi ça za flair quoi moi ça za flair vous comprenez mais basa mikolo mon avec 3000 francs on peut aller laisser aller dans ndenge nyonso. Donc concernant pesa bango bana poto bana partout dans le monde entier on va s'abonner à Via TV Monde. Moi si so mi yebi ka zone nani so mi yebi na ka zone nani esili na bina ngebete yo mo moi so ba ke yo mi zo na yo mo mi zo valeur mi leti valeur na yo parce que naza moi si faut na yeba naza nani so yebi ka naza nani conscience à mutu to ba non te mon conscience à mutu ba interpréter ngote yo mo conscience faut le ke faut na sentir au sala boy mon conscience de lobila yo conseil à Kangwana. Merci papa na CPI makasi na CPI vraiment en tout cas merci ba onyo bazaki branché pour kolanda biso ba bi moi si faut amiyeba hein et tu vu boboto moi si faut amiyeba. Ouais, toujours continuer na émission na biso toujours continuer na question na biso toujours tambisa micro na biso poto yeba kaka pourquoi ba fille bazo bala lisusu te. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani s'il vous plaît? Ouais, moi c'est l'artiste Adeba Love, autrement dit Papa Adeba S grave, donc mukwa bongo et bata théâtre nyonso quoi. Yo kani. Papa biso micro na biso ya Via TV Monde kiti lelo na lemba pona otuna. Toyeba pourquoi ba maman bazo bala te ni nezo sala ki ba maman bala susute. Fartir le ki makasi to pe mbongo ya robala ezati obendenge ni. Ba maman ba bala te. Ba maman ba bala te ba jeune fille ba bala te. Ah ba jeune fille. Na ba maman. Na ba maman ba bala te. Oui. Ce qui pourquoi bazo balaté quant à moi bon d'abord liba les élo au monde et ya mokano ya nzambe moni et mutu surtout te batinde mukilika a foza ndako na ya libala et voilà premièrement musu peza aré et c'est le destin sengera foza la leki ya bayaya yobokula ozaka ndezi yobokula bana bayaya donc oui ezali donc esengete obala même sous peza la rappel que côté la monde lelopé mboka na biso ezala mambebeli ba conjoncture ya mobulu ko bala pene ezelo ko lisekite na mincho ezelo ko lisekite parce que son on dit bien bande comme ça basi ba komi onzere ba mituka monje mapango ba komo tomo tila bango ba taxi mo bia likolo komo no ebala mwasi netinga na bi ndiko na moto bala mwasi donc elo ezanga basenga ata msusu buko lupango. Oui, ba machine à coudre, ba groupe électrogène, et blo vrai, ba chose vraiment ça. Ba groupe électrogène, ba singa blo mo donc et à l'écolo. Yo mon lelo ba fille belé maman ozanga mbala parce que
comme si on a marchandise mon boy comme moi na ole libala on va koteka bana donc koteka bana on mabale ça ma trop tem soupe que ils en ndenge ba boti la o sengera ateke uzana ndaka libala donc zaka ndezi yo bokola ka bana bandeko nao oula la tiko sektsanga papa si te peut te progresser ngena tout nom ke yo bala déjà te nga non baliti baliti pour ni yo peut matio farti on a la mobile va matio farti dans les et peut-être yo peut la famille moi si na yo farti l'équipe ma classe babala ba si cher yango bono ko bala non moni libala les elo kama sekité libala ba mekati tout le baté na mekano ko bala non il faut là se sentir que na commis prêt au moins non jeune non msa na biso Congo ba théâtre na biso to gagner pena balar na mo ba possibilité ya pena penalty donc yango ko singa tege na wela ko bala ezaki na otala par rapport na ngamo ko na biki on a comme la possibilité te on a ko gérer moi si pour après moi si et singa mwana après moi ni singa classe scolaire maladie tout ça banini mettons on a place mon boy au côté sati pour nous continuer charge bon donc ezaki ngamo na biki ni na za boy na ko assumer charge monter pour nous na ko quitter jusqu'à ce que nzambe alola afungolela makambo na ngai et na komo gagner on a ngalo gagner na vie wana komo ko so grandir wana luki moyen na luki non chéri malembe pampa libala après malembe quoi donc ça on pressé parce que non prêté donc il y a na balle non té pour na balle non té pour nous na kokité pour nous prêter mais so nzambe basuninga na komo na ba moyen na pourquoi pas maman na bala ata yo na ko bala pe problème pardon tiko sektsanga mais na ngena poser question moya mukie toujours mona ba tonto ya lelo mona tonto azani vraiment bien organisé musala pe kitoko ndako kitoko mais linko baya teza ni ngo stala bu nga ko lo baboye omoni mondo tozali eza monde to ya visite mais za makamusus o to kuta na monde et so sepeli okangami otikali ka mutamu kilo c'est-à-dire tout le monde a lelo papa mais papa quelque part à moi aussi oh franchement moi c'est n'a expliquer biso na bientôt yeba explique na bien tant bige ils a papa na ba jeune be msu ba la té ils a ka té pour ozanga mbongo ana mobali na ida balaye alinga moni susu na moi c'était mpanzi ça c'est fait quand na Kinshasa ya bablo na biso ya mambo la vérité ngana yebi pena yage na bige na mansa na mo boye na yebi na kotanga communauté akota libala et pas mbali na yaka oya yemo mobile à cause libala pas oui il faut mbala kutena moi si a betailler au saranti Jésus na misu na ngana mona et na comprendre non ça dit biso mo mibali kozanga kuke koluka kozanga yolukata na ta boye ndimi yo moko mibali okoma lokola mwasi donc ndeko mobali akomiso lokola mwasi nae c'est-à-dire ils ont réseau mon boye ils ont régné fort en RDC surtout dans le monde pardon c'est ba tonto to zomo na ba jeep bien organisé ba mbongo na ba bazana bango basi ba bango mibali te bango so tuté kasi ndeko lobi te bango so tuté na lobi sikoyo so la ndeli mingi o mona vanisa ndaku boye c'est très bien mais ako zo moi cité na so peut-être rose a peke ana réseau ana vous comprenez ana réseau ana ba benga ngo so nini so showbiz ba ngo ba mesi mboka oui et on s'y met à minute c'est-à-dire on va dire mobali au monde dans ndako mais ndako na été ndako bazula pas muningani mobali non pas muningani mobali t'es pas ya comme la moi c'est pas mobali na yé pas mobali déjà mobali mais moi c'est pas mobali na sombele alors à saler les blocs bon donc c'est-à-dire il y a un monde lelo makambe belé si maté parce que ba vie spirituelle na bicho c'est-à-dire et donc et comment on combattre mon navire lelo mère libala pena na minute so mon tabali en tout cas comme ça dans Nzambi parce qu'il y a des combats la famille sous ba kanara il y a ba lien sur la famille et c'est un teke yo za marié et ba kata bon moi na ba la tete musu neti ba be ko musu ba kichori banini neti yo so la kichuri na yo donc kichuri na ko ndi ma jamais mon ba neti nga bonheur ba la o en moins que bo na zo mbongo na bali yo na bali na kichuri wana et ça peut moyen ozo casser les loba jeune basani ba bala oui vérité il y a des choses qui sont tuli parce que ils ont ba totem na bango ba lien na bango mon boya famille vous comprenez et c'est ngate que muto évoluer c'est ngam muto donc azakara nenga zaleli on a pas raison na peso ba raison on ba raison na peso moko c'est-à-dire nous sona tout ya ngwana et ça lelo libale ko mapasi puis en plus na mincho yo na loba biso ba jeune to kuma mingi ta au moment Simon boy
somo so monoka za monda ku mo boy papa ye monon ay avant to pas parana ye monon mo sanda 3 jours chez yo so ozoma kas nini yo balai balandi nyonso ya émission so tolobela boso kama kambo zo bima ozo yana bien émission so tolobela biso tolobela kaka tozo continuer kolobela papa panza no mikondo ozo panza ouais au moins la jeune fille penako il suffit que ba fille alelo faute mingi ya pa bino mono ba basi fille alelo ngo mona mobali azota studio monti et mon ndako mo be couleur d'assez et parlo là ni mais moi so monika mbala est que moi ka batama ya bike ba batama ay mi continue oh mais solo et puis moi si moi proposer mon bal to bota na biso pas biso na lembi avant mariage banzembo belé bimi na balanzili ba biso balanzili mbote mzembo bimi kolo donc en tout cas bon songité ça songité ça kaka ya oyeba kaka ba kaka ba bito lobela kaka donc c'est à dire ba manzembo boye bango moko baoyako tsanga zem balembi nange pa na biso tsanga zem oh donc tambe na ngai voilà ce que moi mbala mtaloba abina comprendre te basi bango bazoya pa nanga tadi na zemisa bango adi moi na kangi bilamba na ya ay libala sa ba parents ba yeba donc moi sur le ko tozanga kozo nga monde yo mwasi oya da pa nanga chaque jour oh il m'a quand bala de na comme da bongo no ya chaque jour bongo na moi mi pesa da facture na kale donc ouais, franchement dans le monde mi pesa da nyonso déjà et puis son risque bela ndako nanga na yelo na tunata allo be na koza za no be mabino allo mama na ezanga nini mwinda kilata na kufuta ah non oui ali ba fille ali bosu na kiloti ba mso kala ba mi pesa kilo donc le kilo est assusté des maman baba si fa pemba la patrona la billionnaire na 4 États-Unis ba yebiango ba mama Suzy banda ya Nzambe na deskonde mama bana mbali bango tsuba ye papa de aloba ba donc samouraï aux États-Unis donc samouraï mon ami personnel et bi na habite masola solo. OK d'accord papa obota oh ngala momba na bota ndeni ngande funa botisa donc botisa déjà te ngala docteur na botisa ndeni oh oza acteur ouais on est acteur oh c'est vrai artiste on est acteur na pe fiti oh tikabo oh no tikabo mponi funa lobati ça lève selon moi lopo ndima ki en tout cas vraiment acteur et loco ça là moi lopo ah bon ver et loco et loco oui il faut bon ça langage non oh na bandeni oh balani na biso boye sanga nanu j'ai mal à champagne lo bandeni na bisa asala ngelo ka be loko ni non bon ça va betela mo lo mamke pour un monstre d'humour pour na sentir que non nazana acteur bon un monstre d'humour donc papa débat est grave monstre d'humour na beta mo li solo mo boye bandeko ba sepela quoi voilà merci beaucoup en tout cas na mbote seka batunyo so bazali sango mingi ndenge na mbibi no na kati ya lupango na ndako na ngana totala na TV bango nde bazotala ngana bi bango nde bazotala biso merci maman ndenge bazotala ngana minute c'est la voix de papa débat est grave et loko salinga motema zero ndeko na ngai ezali kamba kokamwa toyebi na kati ya Congo awa fait Patrice na were bazaya na nani Nalik mais comment tu t'appelles fait Patrice na were ba se retrouver wapi na tribunal oh Patrice na were na tribunal ba ko wela ni nini or toyebi Patrice soko touché ka leki na wera oyo ka falo ba leki na teva loba oh ngebe ndeko ko meka tena na wel oko simba leki nanga nzamba loko mona ye oh kamboko bo misaba mbuna soko ye osere oye pa wera prévane seri moko bo ndeko na bunga kana mboka mais fumo na ndenge de la forêt nga leka na teva loba ah ba oba ngi fa Patrice na pesi bilo 48 heures famona na yoka kulela ya bana en tout cas la moni to sentir mais kokamwa nini salami bango mi balé na tribunal wo tunanga bazowela nini papa bazowela fuenge oh wera sana lobike fuenge za ye mutasala nini fuenge participe ye mutalemba nini fuenge prévane tout mona mutu ayemba fuenge zali ancien musicien wera sana comme na Hero David mais na tribunal bake wo juge de touche asimbi nani mato balader o baleta ngon wana abi ça va tunite basiko kolo fuenge ezali nani babi wera joie parole na kala tribunal wera banaka so kraka ba poser les armes papa keba o eza makambo ya concerté nous allons à tribunal ah bana tribunal bozo ka siko ndenge na yemba fuenge
c'est papa ko le bébé ça nini yemba wela zoka micro mbala moko tala bazene bamati bamomi basringe banyana bakilote na lingi na mone fwenge yo yindi na kata tibina ni maboko wera longi babi ça va toki ya wera toka pe nani ya Patrice Patrice micro ba pesi ça va Patrice toki fwenge ya wera c'est que wera ça nini ayemba fwenge yende mkolo fwenge Patrice wa micro loba oh na weli ngebe na yo na weli mama Teresa wapi kamboko bo misiba siente misiba mbunda ye wana siente wana tala mayele yaya fa batisa boko tambola ye moko atambola na clavier c'est même ta siente balobi ça va soki mto yemba fwenge sa nini yembango totala pa clavier no beta yoka mona mene yala fwenge fumo Yesu fwenge se moya mene yala fwenge se fumo fwenge se et puis aboka na comédien moi na protocole zigura majorité. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, tu sentir vraiment que tu as eu un acteur vraiment Adebalov. Vous sentir que la poto na si boye bien déjà vous se prendre bon moni présence na mais papa Adeba ce ko ko pesa biso moment de la fait pour mission même comme na suka tozo chiter moi mabanga kandenge za. Na place mot de la fin na pata numéro na ngate maman. Papa mais ça toza libre. Numéro na ngeza plus 243 89 51 42 642 na banderi plus 243 89 51 42 642. En tout cas, nous avons mbote penda na batundo oh non sobalinga kangai bato non sobalinga ka papa de banalingi bino mingi mauvais migrer aundu. En tout cas, mamelo ko salinga pasi ezelo ko moko lelo kindumbe longa bato kemti bantaba oh jour wana ke na super lemba na moni taba ya mobali azobenga ya mwasi na français tikabu Marie viens mais vous c'est que bere pas nene ozobo manga c'est quand dans bon mandambo fabrication matomina na bwaki yo mena leli na bwaki yo pona leli ve ngana zilo pe to la fort na kombo na to nyonga o baleki na oti donc ça m'aurait aux États-Unis mama Dodo Kayumbi mama Kinalele mama na ngai Royal Kinalele na kata Suisse mama Dodo Kayumbi mama de mama ya motema Yanzambe Suzi Banda Lixen Isabella la patronne Sifa pourquoi pas chef Christian Muzangazo et bana nyoso ya restauration na lingi bino mingi na pesi mbote na mama Olakisi Queen Mother mama Via vraiment faut passer message en anglais mommy you are the world to make paladin that you me la guerre. Ok, merci mingi bandeko, merci mingi na ba oyo so babona na site na biso via TV Monde na epesa kibino bozala jamais déci na bandi bolandi ba suggestion ya mutu moko na moko ndinga pesi ya vina mingi balobeli accoutrement ya ba maman to yeba kolata to ba ko se comporter bon mona mibali ba ko ya ko bala biso en tout cas na sepeli makasi lisusu na pesi merci na bino nyonso bozala ki branché pour na kolanda nga je mal la champagne na kolemba te émission na bino to lobela pe to kolobela kaka to kolemba te merci beaucoup na pesi merci na ye moko ma présidente Maman Via Queen Mother qui le monde autrement dit maman Molaki singa la benga ye maman sociale femme au grand cœur et l'état au l'équipe bango maman na pesi sous merci sous ma casse na ye moko cameraman nga Herman Prondombasi cameraman na sérieux na pesi sous merci et belé ma casse et pas RTV bobo to place aux allants en tout cas merci pour la conseil nous eza fouya ba conseil na maman merci na pesi sous merci et pas ya fifi miel d'appétit moi ça ebi secret le lemo merci na sikoza na Luanda ba mbote bele ba gros bisous na bosanité ser na ngamoko xi pechanga black line mikobi de moi na lela fort talaka yo umela na pesi mbote na ba fan na nganyo so balingaka ngana ba tonti na ngana France Eden Tool na Ange Tool na pesi ba mbote bele botika la brancher na émission na mino tolobela trop bana toujours kolobela ba onyoso bazala posa ya kopesa nga ba remarque ba suggestion na bino ba sujet na bino numéro na ngeza brancher wana na koizala wana pona koyoka bino na kozala wana toujours pona kosala o bino bolingi na pesi sumbote pas ma copine privée Tanciel Wazaya de moins de 10 ans na pesi sumbote pas c'est du bon lampada tala kakayo ou mela na pesi sumbote pas Gilio en tout cas basé belé so la bina banotanga ba kombo to lalawa en tout cas merci mingi la bino na lingi bino gros bisous bye.